Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndengenaïb Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Nako cessé jamais qu'on remercier Bino na fidélité na Bino Bozalaka na yango donc Ndenka na lobaka, donc je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité parce que Bino Bozali base Bino Moutou Bozali ko sala 5 minutes ezala parce que ceux qui Bino Bozali ko tala lisusu 5 minutes était 5 minutes ezalate mais Bozali ko tala ngo. Vous n'avez pas tort puisque 5 minutes yangonde makambu yangonde ekiti sakabatu ba mitema yangonde cours ya éducation civique parce que ba incivique ba koma ebele ba congolais to koma komi sa amnésique na makasi et puis ba to ebele ba koma ko véhiculer ba message à mabe ba information ya mabe ba bobard donc ceux qui biso to telemeli yangote. Donc, ekozala passe na mawana motema, mais boye bake 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord, tokozala kaka. Wana pour nakozongi sabatu nanzela parce que Congolais il faut to lingana. Congolais to zu présent oyo et sengele ki to zwa, to lelaki ebele. Kanambe alongwa kanambe rwandais tozwa mwana mboka donc nzambe ayokeli biso ma parce que nzambe alingaka mboka na biso a sali changement na niveau ya likolo tozwi lelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi mwana ya papa Tshisekedi ya mama Marthe oyo bayebiye donc tozakutu na makambu susu teke ambiguïté o ba doute na nationalité ya président na biso masolo wana ici là yango wana nalobaka ke combat oyo tozalaki na yango oyo ya Kanambe jamais combat ekoki kozala ndengi ezali sikoyo combat toboyi te combat si la raté to mona pe na ba pays développé combat ezalaka kaka donc il faut kozalaka na sima mais combat oyo to bando ko sala na heure ya Kanambe ekoki kozala ndengi moko te ba oyo ba comprendre ki yango ba combattant ya mayele parce que ba combattant baza des sortes misusu ba zoba misusu ba mayele et puis oyo aza mayele azomona vision ndenge ezali donc akoki kozala indifférent na présent na biso fois tsa maboko to mona ba Martin Salim to mona Ngando donc tout le monde ba Odon Pambu na Londres donc tout le monde donc ba volcan bozo mona ke ma solo ezali na ba combattant oyo ba comprendre que non oyo azali mwana mboka soki mabe toko bongisa biso na biso parce que oyo azali mwana mboka pasi na ezali pasi na biso émission ya lelo avant na banda yango vraiment nazali tenir vraiment, je tiens vraiment à remercier parce que natanga kombo na été mais vraiment il faut na banda kotanga kombo na parce que azali mama moko boboto donc et puis mbongo ya kosakana te na zo sabino tanga na lobi mbongo za mbongo bokansa te ba mbongo pamba mbongo za mbongo parce que bata mbongo bazaka na ba books ya za tina kati ya books batala kaye na kati ya books azana ba makambu kuna na kati ya books mbongo ya mbongo et puis motema malamu po bato ebele ya ba niveau ba mbongo ebele bazaka motema malamu te donc mama oyo vraiment na bando tanga comme il faut bo mesa na ye donc mama Angèle Mbouyi bozomona na photo donc azana mbongo akosakana te pe motema malamu donc asalaka mingi po na 5 minutes avec César Ngadi mais lelo na bimisie na miso abatu Angèle Mbouyi azana argent propre ezali te ke net batu mususu soki mbongo to yebi pesa witaka te azana argent propre donc asali saka pe batu aidaka batu donc mbongo na ye ezali ya motoki na ye ezali ya salité te donc vraiment les lotos pesiye ba honneur donc maman Angèle Mbouyi ba mbote na yo et puis ba remerciement na nyoso to sala rapport na 5 minutes et puis azali mo bundeli monene ya mboka donc molandi pe monene ya 5 minutes avec César Ngadi maman Angèle Mbouyi ba mbote ebele esika yo zali donc 5 minutes ya lelo ezali makamoko ezo pesa bato méchant ndenge nazali anazana méchant ko sakana te parce que boyebi ke so likambo ezali il faut to beta tangwa pour président biso ayebake base et telemeli makambo oyo donc lelo tozali kolobela toyokana malamu oyo tozali kolobela lelo ezali proposition ezali teke président de la république mutu alobi akosala bo ezali proposition moko bazali ko proposer ye pote ba billet na biso à banque parce que monique masolo mususu à partir de l'année prochaine ko bima donc ba
billet mususu ekobima ya franc congolais. Donc proposition ezali ke ba billet wana ya franc congolais oyo ekobima mikolo elongi ya kanambe. Boyoka bien elongi ya kanambe ezala na l'un des billets ya franc ya mboka na biso. Yango wana to telemeli yango base to telemeli yango président de la République yoka base sala ndengo salaki na Genève. Beta shit asima ndengo salaki na Genève parce que wana bazolingo simbiso yombo bazolingo simbiso touche yoka tanke mwana kini otimba koleka bango okoki kondima proposition wana te. Donc niet et toki ko salema te ezali insalamable que to mona na mboka na biso bati effigie bati photo ya kanambe na kati ya mbongo oyo biso toko utiliser. Donc parce que mbongo wana eke déjà na libabe. Jamais tokoki kolinga mbongo donc bacha elongi ya kanambe ndenge bozali komona na like bino botala lisusu donc ba modèle ya ba mbongo oyo kobima bati penza kanambe wana eza mbongo ya libabe te kanambe na kati ya billet ya banque ya mbongo na biso. Aïe 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 do wana penza donc ba kongo balobaka tsabi donc au nom de Jésus et ko sale makate tsabi penza ko sala mate. Donc wana penza donc pour kanambe elongi wana ezali ke mwana lali ala muki à l'autre longueur de la mukolo donc journée mobimbe oza bien te parce que à partir à l'année prochaine n'est-ce que bino bilengi ko kota na mboka na biso à partir à l'année prochaine wana ba côté ba février ba kanambe na toko bulaka bango susu te toko ki ko tanga ka kutu ba kombo na bango te majesté ko ke elongi na yeza na kati ya mbongo na biso ata tu mbongo wana te sili ata ba changer ba msu ba sala ba collection ba mbongo donc toko kuta na kaka na elongi ya kanambe. Et donc, Kanambe, président de la République, au Kondima Makambandengo, Congolais, nyoso tout à part Malandango, Bene, attendra ba honnête bangulu po ba otala ba ko Kondima, mais muto aza Congolais. Na makambo Kanamba sala biso. Kanamba zo mérité jamais azala sur billet. Ya mboka na biso billet de banque mboka na biso ndengi bazali ko sala po na ilobi bien sûr que ezali décision te que président de la République mutazuango ezali proposition o bazolinga ko sala yi tozali ko préférer kutu donc ngai cela n'engage que moi même to mona ipe député na biso Franck Diongo alobaki yango to préférer kutu bacha elongi ya papa Tshisekedi bacha elongi ya papa Tshisekedi ba kufi po na makamba mboka na biso Kebacha donc kanambe bakoki kocha jamais donc to préféré toi bacha na bongo papa Félix Antoine Tshisekedi na ba bia banque qui me kanambe te ezalata muzete parce que bozo ba ke muzeso lelo tozolo ba rwandais parce que ba misusu ba comprendre raté bazo bossa ya on a vu que congolais komiko koma amnésique yemoko bazo bossa na bango so lelo to komi na ba problème na ba rwandais o ba rwandais ba kota na ba mboka na biso wana ezali faute ya Mouzé Kabila donc papa emprunt ya kanambe. Donc yem mutu akotisa ba Rwandais nano tina ba niveau likolo. Vous vous souvenez que donc chef d'état-major ya armée na biso ezalaki James Kababare. James Kababare donc chef d'état-major. Oyo aleki même puissance na président de la République parce que Kongo sala coup na ba soldat ba bomi président de la République. Donc azalaki chef d'état-major tant suko mbilinga koti donc Moussa Bengani ba Rwandais azongi na mboka na bango komi ministre à défense ya ba Rwandais. Imaginez que donc yo zaki na mboka na biso donc chef d'état-major ozongi na mboka na bino ministre de défense ozomo na ba poste. Donc ezalaki ba côté la ki biso tina katia masolo donc muta kosaki bato wana ezana. Mouzé Kabila muta kosaki bango. Et puis bozo bosana mususu pe à part James Kababare Deo Gracias Bouguera vice-président de la République, secrétaire général, il y a Afdel, na fonction, il y a vice-président de la République. Est-ce que Bato Andeng, on a Congolais? Bazalaki ba Rwandais solo donc Mouzé Kabila muto kotaki bango na kati ya masolo après yemoko ayeko mona ke non masolo oyo eza bien te ayeko ndima ke baza ba Rwandais OK papa Etienne Tshisekedi o lelo tozo réclamer bacha yata na ba mbongo na biso ayebisi Mouzé Kabila omoni bato ndenge ba edaki to boyite siko komi président de la République senga bango facture biso to sangana to futa bango facture Mouzé Kabila lobaki oh non bazali ba Congolais bazali ba ndeko na biso après na sima ayeko monake bazali ba Congolais te siko eza faute ya nani yango akotisa ba Rwandais na mboka na biso ezali ye bongo lelo bino bo fiotola kambanga soli bato nani bo fiotola mbanga ke o Félix Antoine Tshisekedi a teki mboka na ba Rwandais Félix Antoine Tshisekedi a teki mboka na ba Rwandais na ndenge Félix Antoine Tshisekedi azoluka moyen surtout assista ba makambo o kutu ye kutu azali kutu na kati ya masolo te na yebisi bino donc James Kababare wana donc chef d'état-major
Deo Gracias Bougera wana donc vice-président de la République en Boka. Banal ba kotsa bango. Mousse Kabila donc papa en donc famille wana ka ils ont continué. Na mwana o lelo asala biso ba matolo kanabe soki nana memela biso ye. Mousse Kabila mto memela biso ye so memela biso ye te biso mbeto ye baki. Mais bo tika koloba ba makambu o ezanga tina ke o président de la République na biso Fatia Tekimboka na makambu eleka soki donc tango kutu ya zaki na chik. Donc na makambu o tango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi béton azaki na classe et comme nyongo na ye et comme makambu na ye oh il faut donc tout ça qui avant précédé tout ça qui précédé sur comme makambu tu est comme pressé et si la présence là ta un ante et si là expliquez bino ba rwandais wana nana ko sabam Mousse Kabila muta koti sabam on a pesi bino ba preuve donc et comme siko kaka oh boye le président de la République azo ça le côté président de la République tout ça Fachi béton ateki mboka na ba rwandais yem to banda masolo wana. Mais non, mais Congolais, tout y est banal. On dit biso ba lokabiso oh yete, moi na mboka yete, mais toko lingasiko nani, toko suka wapi. Donc yangwana donc to mekana nous kodoze to pema mukie to proposer bino bande annonce de na sarabino kara ya traiteur munene o azali na kati ya Belgique comme on a Romain Ilunga donc a yako kisabiso na motema to mona ba mitu ya ba njombo ba mitu ya ba ngulu ndenge zali wana donc vraiment bolanda bino moko na bilili. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Donc bino moko bomoni donc nga nazali ko recommander bino pour na makamna bino ya très ba fête donc ya mariage, ya anniversaire, ya baptême makamu nyoso tout bosala appel na professionnel donc na Romain Ilunga na Bruxelles na moni biloko na ndeng bozo mona na se ba numéro de téléphone ezali ko défiler donc et puis après wana boyebike donc nazali na partenariat ça fait plus de 10 ans avec Sepela TV donc Sepela TV ezali ya bana mboka ozui décoder na weko ya mukie ba tchaka na poche ozotambola nango partout parce que otozoka na ba opérateur a poto okotambola nango te donc il faut tika na ndako mais oyo ya Sepela TV okotambola na yango okotala yango place nyoso tout internet ezali donc ezali makambo na mibale ezali ya bana mboka donc il faut tocha maboko na bana mboka siko makambo na yebisi bino donc d'ici année prochaine bisengo kozala na mboka na biso boyebi kezali top secret ezali makambo moko bon tokoloba lobebelete parce que tozali kozela ndenge ezali kola bomonaki ba américain bazali depuis quelques semaines na Kisasa ba 8 na avion na bango déjà avion wana déjà za na face moko kolo avion wana sekisaka te botala face avion wana donc eza face déjà avion wana ya libumundu ndeza elongia kanda ko sakanate donc ce que yena mboka na bino boye ba déjà kezana méchant ko sakanate ba américain baza kuna na kati ba soldat ba yewana ba se déplacer ka pamba te po boye ba ke Trump azali si ma présent na biso mais eloko ni ezali ko se préparer eloko ni ezali ko se préparer mais ali biloko ke tokolo ba msuna TVT mais boye ba ke toko sepela kalate toko sepela kalate tozali ka ko sambela pe toyebike donc fachi béton. Donc toujours na peuple naie donc priorité na peuple papa lobaki le peuple d'abord donc ekokende kaka na idoloke et faire profiter na peuple donc na yebisi bino like si bino to bo moli li bumundundo botale longinango ezali longa gentil te et ye vandaki depuis ka na aéroport bazaka na aéroport ba kitakate ba vandaka kuna ba salaka makambo da bango kuna ka po boye bake makambu kalate donc 2020 Congo elenge kokota na politique elenge kokota beaucoup mona masolo batoyo bazalaka pessimiste batoyo baza un peu réticent na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi bako comprendre que baza affaire na ya noko donc moi na kina timba akena na masolo malembe donc toko sepela tozala calme. Donc pour terminer, tu as commis presque à la fin de l'émission Nabiso, donc en guise de conclusion, Nazako Yeb Sabino donc 5 minutes à l'éleuse là qui pour na makambo oya billet. Na Yeb Sabino Kezali président de la République Moutazu Boulouanate, ezali proposition onde bazo ele mebo ebake et ko simbate président de la République faut beta chita sima pour bato balingi bola muna ote balingo simbiso yombo touche. Donc makambo aboy et ko sala mate billet ya mboka na biso ba franc congolais jamais et ko na effigie et ko na longi ya sanguinaire ya kanambe jamais ko sala mezali insalamable wana kutu to kufa me eko sale makate mbongo na biso jamais ko za nelonga mutu wana to lobike mieux vaut na place ya kanambe bacha papa Tshisekedi le père de la démocratie oya kufi lelo pona masolo mboka wana nde ezali esengo bato bamona kayata na kati ya likolo ya babiye na biso zo sombo zo mona papa Tshisekedi zo pesa ona courage ya mbongo mais kanambe jamais au grand jamais ko sala maté ezali insalamable donc président de la République beta chita si ma proposition il faut souta yango donc ko sala makate donc attention que tu photo ezate ton dimi donc en tout cas batia ta maman Marthe Bachata Maman Marthe parce que sa femme moko exemplaire. Bachata Maman Marthe. Ceux qui ba monique eloko bachata bachela la bisota donc ba makaku ba tilapia ba zamba ba mai donc ceux qui bachela bisota ba so de mouton. C'est le biso ba makambo yo président de la République a réalisé mais kanambe yebaka place yo zali ngakati soko bandai ko sepela yebaka oko figurer jamais na ba mbongo na biso mboka na biso ozo mériter yango te. Donc vraiment ceux qui allaient poisson de décembre ou bien moto de décembre tondimi mais ceux qui appellent makamba solo donc vraiment que ça la maraté tout le bakaka net comme en décembre ils allaient poisson de décembre ou bien moto de décembre c'est bon mais jamais kanambe akoki kozala sur photo na ye elongi na ye na mbongo ya mboka na biso jamais kanambe année prochaine à partir à ba février. Donc to bosaniye donc to yebaka kutu yete parce que kanambe ndenge na zoe sabino po mboka na biso to zala tranquille parce que ba projet à présent na biso ego salama mais ba
contre-temps ezoya kaka otozomona ba mike avion ekoyi esali parce que Kanambe azotiaka ba contre-temps poto za la bien azali ko répéter les sous donc Kanambe idole wane kozanga te Kanambe fois ma solo na mbunchu pena dikosi abu pia tovandi nie na mboka na biso tozo boule kutu yete allez président de la République a célébrer makambu na ye donc parce que Kanambe aza derrière peuple te azala jamais derrière peuple lelo te azali banda roza derrière peuple non arozalaka yango te donc derrière peuple motema malamu ezalaka iné né du président de la République na biso Fachi Beton akomi motema malamu te tango akomi président de la République aza malamu déjà motema malamu depuis kala donc vraiment ezalaki to beta ki c'était sur likambo bandi ko ya il faut biso tobima déjà bien avant to timbisa monde entier yeba ke photo ya Kanambe longa Kanambe et ko kozala jamais na ba billet ya banque na biso ya franc congolais na mboka na biso de ezali insalamable sikoyo na komi na suka ya émission na biso ndenge na etsaka bino kaka donc je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc je reste toujours friand de vos commentaires de vos suggestions de vos observations pourquoi pas critiques donc n'hésitez pas à me les faire parvenir directement sur notre site internet cleboaoriginal.com ou sur notre compte YouTube. Donc, boibika so na kobi na suka ya masolo na pesaka base ya umute simba masolo ya 5 minutes donc na ko cesse jamais ko remercier bango. Boibika na bandaka na honorable Ziko Mayele, honorable député indéboulonnable Ziko Mayele motema malamu donc elengi na nyoso tout au sala rapport na mboka donc merci à trop na nyoso pe au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kozongela susu maman Angèle Mbouyi donc maman oya motema malamu ba mbongo ebele donc a placer ba mbongo za tina katia bous eza ba mbongo GGT et puis ba mbongo ya propre donc motema malamu donc vraiment il fallait car na tanga kombone parce que na bomba kombo na ebele donc merci à trop maman Angèle Mbouyi na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes. Nakei lisusu toujours na tikali kaka na ba mama oyo ya mitema malamu nakei na Val de Fontenay pour na repesa mamu Adel Yombo oyo a salisaka bana oyo babengaka ba autiste bana bakizengi bana bandundu donc batu oyo ba rejeta mamu Adel Yombo a salisaka bango donc mama Adel Yombo continuer kaka na musala oyo zali kosala avant dikuna na kati ya Val de Fontenay donc mamu Adel Yombo merci à nyoso tout au sala rapport na bana wana et puis pour na 5 minutes et puis pour na mboka na yo na keisi koyo na 92 na région parisienne na Boulogne-Billancourt pour na kopesa mimitumwa ba mbote belé ye petit sœur propre azangi saka 5 minutes te avec César Ngadi donc ba merci ebele na nyo surtout au sala rapport na fidélité na émission na yo to keisi koyo na Kinshasa pour na kopesa mama Clémentine Ndebo ba mbote belé parce que ye vrenza zali molandi munene ya 5 minutes akati saka 5 minutes te donc mama Clémentine Ndebo ba mbote belé na esika ozali na Kisasa totikeli toujours na Kisasa pona kopesa honorable Paul Balenza ye azali donc mosali na Nzambe akota na kati ya makambu ya mboka honorable siko donc Paul Balenza botalaka mutu azali d'ailleurs mosali na Nzambe motema malamu yango akoti yango na kati ya parlement donc honorable Paul Balenza merci mingi na fidélité na ope na 5 minutes avec César Ngadi na kei siko na kati ya États-Unis d'Amérique kuna na kati ya Caroline du Nord pona kopesa Blaise Aïke ba mbote beli azali molandi munene ya 5 minutes avec César Ngadi merci beaucoup donc vraiment na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi na tikel toujours na kati ya Caroline du Nord pona kopesa José Vwemba ba mbote belé José Vwemba ba mbote belé yazali molandi pe munene ya 5 minutes avec César Ngadi nazongi awa na kati ya France parce que ye azali mutumoko a salaka masolo belé pona mboka akoma livre pour na papa Félix Antoine Tshisekedi akendaki nango tina Kisasa ko présenter yango et pas ya Félix Antoine Tshisekedi donc yé azali batu ya mayele ya mboka na biso donc vraiment azali molandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi nazali ko pesa mbote na écrivain Jean-Louis Chimbalanga donc yé ba conseil belé o nazoka na kati ya 5 minutes et passera pareil parce que azali mutu ya mayele donc il faut na communauté na biso to tchaka batu ya mayele liboso donc une fois de plus l'écrivain Jean-Louis Chimbalanga ba mbote ebele esika yozali siko na kei na kati ya Londres pona kopesa José prof à l'empereur qui simbi premier ba mbote ebele esika yazali mo landi monene ya 5 minutes avec César Ngadi donc José prof à l'empereur qui simbi premier ba mbote ebele esika yozali donc so na kati ya Londres na tikali toujours na kopesa José Kano
Kikakamene donc wana zali masanga ya coupé banda masolo coupé donc ba mbote ebele esika yo zali toujours totanga kipe kaka na yena José Kano esika moko donc les grands producteurs o ya betisaka ba star nene ya monde entier na kombo na ya Fridolin Bokomo ba mbote ebele soki naza toujours na kati ya Hollande nazali kopesa apashabora wazabanga ba mbote bele apashabora ye na yebi kazo zila kaka émission na ye donc rendez-vous avec les patriotes kalate zali kozonga tozali kaka kobongisa ba studio donc sikoyo tokomi vraiment na suka ya masolo na biso ya 5 minutes ndenge boyebi kaka vraiment merci na fidélité na bino donc nous sommes arrivé pratiquement à la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Donc cette émission a été réalisée par le grand producteur Yalolo Chouami et derrière la caméra Doudou Swami Doudoulé. Donc nous allons nous retrouver avec grand plaisir comme je viens de dire tout à l'heure donc dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Idolo oyo tokoko tikangote pe eko salama boyebake kanambe il faut voir ma solo na mpunchu tona dikosi. À très bientôt. Clément